muto koma na suka ndene lo ngwa la kama les sel muto na minute to yebi comme na suka ela vena biso ataka ba papier en poche yene muto yebi comme na suka tout bayebi que les sel muto atika na mambutu et dans les rois de la forêt oazaka complexité omoni oya ke na koluka baninga na ete akangama na bango na makasi non yazaka na ndenge na ye nobe mutu moko soki yeke no pe mabete oh mais ate tout gloria ola est-ce que tu comme na suka émission odi oh ça dit tant komika apa na nete sengi maman suka émission ko ba kiacha marche de santé ngana ko sola mam na bango te na temps normal pour na vie na biso ngana omo lelo na koloba te ayeba nini osala lelo biso to bana loba ke sindia pour ma musique parce que so tali pe bien bana sindia kota na quartier la tête futilité musique kota ko biso to ebele ba vie na biso croix d'accord ezaki ndeti ba musique ndeti ba mabola et comment beta nde lelo na place ya musique a lelo beta or yango eza banzembo akala to ebe fe na biso na musique loko ba yupi eta beti lelo lobe longote la musique est en confinement et tout le monde a fait comme la langue, matelanga et bon manger. Vous comprenez? C'est comme quand il faut aller à Bongi Sangwan. Biso, tu es baqué. Bon, on attend normalement avec les filles en d'ailleurs. Oh, au bout le grand pote quoi? Nenga ma bête, on a vu d'avis à Akufa. Pour total biso on sur internet. Akufa kalamingi teso Akufi. On a bonne on a devoir ma casse. Tolu que si quand tu tombes là. Est-ce que pas na changu bandima to tumba? Est-ce que pas na lemba bandima ba tumba Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonzi il y a 001 blague télé là sur le biso marambia. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Pour ba news à lelo. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bile na ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Ouais, merci chers abonnés, chers internautes, et en tout cas abonnés à Congo Victoria TV. Toujours dans le cadre de la même formation, dans le Zalara, Bino Isaac Louchigou Lelo, na sepela qui vraiment kokuta na moko ya biso, c'est-à-dire à l'obéla rapé plus ma solete lui wenge musique à maison mais Odile le manzaka moi Sinzambe, yé to zané vraiment pemenia. Bonsoir. Ouais, bonsoir donc Congo Victoria TV donc Isaac Bambote Belé na yo. Par rapport à l'image, donc merci beaucoup à téléspectateurs tout ya site oyo. Donc c'est bien moi Odile les manzaka moi Sinzambe Kande Tolobaka. Donc le lo Kande beaucoup tibiso par rapport à Bande Tolobaki. Tout ça va répéter dans la commune tout. Tout ça tout banda quand déjà awa l'Apocalypse 22. Alors les gars bon on te faut remercier bateau pe basala qui est aux ala bien. Merci beaucoup à Yambala na Nyangara les tirques noirs. Guila Bofondé la Monabia. Christian Bopat et les référendums. Merci beaucoup à toi, Bougite na Kata Colonne. Et Élisée Bokota Bokotaska. Donc, merci beaucoup à toi. Donc, voilà, merci beaucoup. Aussi un grand merci à monsieur qu'on appelle JB Koumalut, le grand pétrolier de Dallas. Autrement dit, catastrophe monétaire dit de Badi la Mokonzi. En tout cas, il y a déjà solo par rapport à la répétition. Est-ce que l'idée on a ouvert ensemble dans la répétition communale? Et à quitter pour ouvrir ensemble dans Romoko Madana, Basuka tonnerre. Oh, muto koma na suka ndene lo ngwa la kama les sel mutu na minute to yebi comme na suka ela vena biso ataka ba papier en poche yene mutu yebi comme na suka bandengo déjà ne bandeli non y a pas de problème ngana za mutu moko atane bandela atana kati na koloba po yo poser ba question na ozongisa oti omoni donc Batu ba yebi que les sel mutu atika na mambutu et dans les rois de la forêt oazaka complexité omoni oya ke na koluka baninga na ete akangama na bango na makasi non yazaka na ndenge na ye donc eza okoma na suka te sauf que tobimisa formidable en novembre donc tonga tosala eloko moko oyo ezala te donc par rapport à image lokola disque ezobima tonga totambusa yango totambusa barépétition
Vous comprenez? Dans la commune tout, va découvrir les rois de la forêt. Oui, les autres, on a rappelé dans la samba, on a besoin de faciliter la casse à vous. Vous comprenez? Ah, les autres, on a un problème, on a un mot bien, comme on a un mot français, saute mouton. On a pas très saute mouton déjà. Et Bela Tchang, Bela Tchang, Bada, besoin les rois de la forêt. Bah, on attend sur la difficulté. Il y a un mot de bandagi non na Tchangou. Et si on va passer les rois de la forêt, puis faut place, on va passer un peu Makambu. Et si on va kanga ya ba fongola. Il y a un mot de bandagi en awa. Donc, là, on commence à avoir une stratégie. Quoi. Voilà, une stratégie, trésor, tout le monde a une stratégie par rapport à l'image, par rapport à ma solo Toyoki, où il y a une idéologie, la répétition communale, c'est parce que la samba, est-ce que les solos ont été à la samba, mais à solo tu as le goût. Baba tout là quand tu besoin tout na te ba tout ba tout na tout le monde peut m'abêter pour ba tout na pour baïeba donc ngana yeb ça va tout qui ngane lito à Mokonzi Odile manzaka moi sinzambe ngane so na lobby yango tikali donc ba tout ba yo ka bateki la samba c'est faux la samba eza donc on est tout bikane na utolobati et stratégie mo boye to salango pona disque na biso au formidable to laisse on na ba ndenge tout omoni. Donc formidable, on laisse en bas dans ma belé. Il y a un monde au tambola. Après, quand on a commune, qu'on peut ça m'a répéter. Torozong à la bison à la samba, potozong et la répétition n'engezala comme d'hab. Voilà, yo moko lobi bouche autorisé n'engé pour promettre bon que borozong à la samba n'engezala. Et bon oso qui bozongité. Non, et bon oso tozongi pété, ça appelle le gota. Au Gabon. So bozongité, ça le gota ça dit bah confirmer pena galopang au bateka. Parce que tout le monde a vu la biso qui se quede à Luka Bokonza zoate, ça appelle le gota. Moi ma ben onde ngo ya kabo bana masola ba politicien ba nini ti e ke na rabe moi genre bien ngana ze ke na moi genre ngana na sele mission mo ke ne moi genre te to solo la yo lo bina ngaso bu to zongi te ngana e biso na bite to mona pe na biso tiseke dia chicha zongi bébé abano luka pe pouvoir tam so za président depuis kala azwa na epete après cela ni que na ba politicien moko premier na bango. Non, Élisée Bokota, scam général, bien baptisé chez le roi de la forêt. Voilà, maman, a moni mimi ticket, va 1000 chèques. N'a rien à problème dans la politicien. N'a le barande comme Marambo est vrai. Ce que Batu misous le roi, maman, a le bara bien, yango ba sepe la raté. La famille n'a pas scout, solo. Si le politicien a un problème d'être nandé. Si vous avez un scout, vous avez un moto, vous avez un taquine, ça dit faut autant appeler comme parce que tu as un pété. On a un problème net, tu as un Mike Moukebaye. Non, Mike Moukebaye déjà m'a amené ceci là. Mike Moukebaye est en prison quand même. Après Moutou. Mike Moukebaye a un problème, sauf que tu dois comprendre, c'est quoi? Mike Mkeba meka ko finga wera yango ngai tant que mot d'ordre exécuté na yaki na beta ki mai kabonaki et lelo ngana le sel muto batutu ba ko finga wera ba fingi tango Odile manzaka moi sinzambe na oya ngana ya kanena lo banaza mot d'ordre donc tango ngana oya seke za pour mamone sila omoni ngana ya kanena pona sa ba jeter parce que ngana ya pa mbati ngabo ko finga wera batu pe ba ya ba répondre bino mais ngaso na yete seke na ba répondre te tango ngana oya na beta nzete mamuto sila o comprendre parce que na celle chroniqueuse au atta micro et pas général ole qu'on a le bango donc bon le qu'on a un commissaire fier il y a go sakanate fier parce que c'est pas une messe à faire au état général ole comme micro vous comprenez pour nini pour na yebi mam na salaka comment alors na ezate que Mike Moukebaye azaki ne député na biso selon yendenga ba no monela tanga yaka finga le roi de la forêt na yaki na telemela qui mais pour l'instant ça na cacho aoli ne ba fungule ndeti batutu. Où est le problème? Voilà, il y a aussi une information qui circule vraiment. Non, 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 et ça m'a beaucoup de politiciens. Batu, ce qu'il faut comprendre, on a pour place ma beza. Mikolo na lobela, pecho onani, pecho onani. Mikolo ma beza. Pecho li boumune na porte comme elle. Pecho li boumune na. Autant ngapena kombo parce que ngana habite yo kam to e bien. Kota koti pecho ona zela comme le komoya. Beta na yoya. Dido badila Mokonzi alono Odile manzaka nzambe o lelaki pena ça dit a luka pena comment ça que ndenge ni mo continuer ko luka en tout cas il y a une information où est circulé qui vraiment na internet par rapport gaga ah bokechu dans mikolo ko misu na bokechu mikolo na bokechu donc est bien ti salioni bokechu kati drapeau na autorisation na certainement on les actes mo boy un civisme mais voilà vraiment on a photo tolobela yango mais siko par rapport bokechu va marche de santé.
yaka na poto oyo kanisaka peut-être un jour kokende. Non, ngana kanisaka poto kokende te na lobanga na ba mission beleta msozo ngate. Mutu moko boya okende poto te. Apena bata poto balinga ba ya Kishasa ba mibazalit. Ba mindele wana ndenge mo pena mutu moko Kishasa ko boule pa kende poto. Mais na lobanga boy, ce n'est pas dit que so ke poto nde okomi bien ko le kabatu ba na Kishasa. Ya bato pe ba na poto ba vivre mabe. Pona o vivre bien, il faut ko yebaka nini o sala quelque soit place tout ozala. Au moni lelo, ba ko même place on ba so minéré yango. Le roi oza conscience té ya kibomoto. Bako tu place minéré za ozo ngote muta uti mboka ya zu minéré na makona o. On comprend? Yango monelo na boya ki pona boketu. Boketu za na droit au kata drapeau te. On comprend? Biso to makasi te. Boketu yo za muta makasi olinga mboka. Olinga sani. Président ne ba yaki na mwasi na osani. Beta bango. On comprend? Président ina mwasi ne pena bino na ba combattant bino bobuntaka ba mission. Bokoki obeta président. C'est autant pas obeta président après. Voilà, c'est autant obeta président biso peut monde que te boketu linga biso parce que c'est au kati drapeau. Drapeau n'a rien à voir na mambo. Drapeau à l'obate. Yo faut ça acte mon amuto à l'obara pour te comprendre que boketu tu es fort, oza besoin na biso. Oyebinini. Il faut ressortir la Batu mitou. Osoko la mitou ndeni. Tango yo finga mboka. Il faut que nous contribuer à peine à Mboka. Au moins que Mboka reconnaître le loko wala te. Yango yo comme finga Mboka. Tango yo linga ka biso na ba âge na biso to yeba ke Mboka ya kana souffrance. O même biso wapi. O ti na biso na limité banda 7h, ti 21h, to telemika do sa mama Mboka, baninga ba kumba moto na poka ba verser mbongo. Voilà, on ne peut pas marteler toujours dans ma photo, les capes, photo, le bela, oeza actualité. Na comprendre que les solo beteli on a photo qui n'a oeza vraiment actualité. Neti lelo, tu as battu sous on a oh bokecho comme ça on a ça bango clique moi ba combattant. Tango sali clique ba combattant, c'est ko lingi congolais hein. Tango sali clique ba combattant. Binosco bata ouera sous boza la rapena contre ba combattant parce que ouera son ne pena mutu ba telemela kana ninga système ko beta na poto ngo bino boka na kanda na bango. Biso ba temela ouera ko beta na poto to ba temela ouera te ouera za déjà oyazali. Est-ce que mutu temela ouera anelo nini? Er yo welela er oke bundisa musique ya mboka ebeta te. Muninga msake na akena cop. Azui moi 3000 fois 4000 francs. Au moins que tant obimaki na ko tonga lupango. Yo sko vanda ka ide na oka ke bundisa batamba beta te. O l'exatan. Yango na lobake ko tala mboka te. Tala ligado mona coin. Tala pétrole na yo, okote kapé pétrole na 10 000 francs, ozanga mbongo somba crédité. Na uto loba dernièrement awa, to loba ya ko loba pe mais loba ngone lor mo ozote ya Batu. C'est pas dit que oza art mo bolo ko représenter mo ko zo pasoli. Et c'est intéressant. Na loba ngot. Na bi de lota, so to bando landeka to sa ba prince. Congolais nyo na besoin de la ka prince té. Pourtant to bando sa ba prince. Lobi kuna congolais on la noze la prince. Et salami Akufa tiki prince. Mais ce congolais li ki foufou, Akufa la fune à Liboma. On comprend, n'a pas de ok bien. Et toi qui n'habites déjà mon bien mettre au loup comment? Il faut l'accepter Batu que non ça pourquoi? C'est pas dit yo quelque chose à Liboma, quelque chose au kangate, au yaka go distraire ba mboka. Libomune salionine, Libomune l'axi gazo dame bien à ça la mamba qui toko yango li. Tu as besoin Congolais comprendre que pour na Odile manzaka moi sinzambe na beti ba Gucci boye, fona luka. On comprend? Kobu kana tenga ba kermesse nyonso dans un stand. Kasi yango na bazo sala po AV conscience ba congolais. Ko AV conscience à congolais. Ezate ko pe ko sala kirimo boy, baninga o menacer baninga so ba yekuna. So ba non menacer musique, menacer pe ba pasteur parce que batu ba bomi pe ba mboke belé lelo, so to tie pe la plupart to ta ba pasteur pe ba na kati. Ozo comprendre? Oui, comment pasteur encore le nom de Jésus groupe ba c'est quoi ya mi. Neti pasteur ni no po yo banga no be makambo te pasteur ni. Non, tete na lo bande vrai. Yo yebite que comment le nom de Jésus groupe ba c'est quoi ya mbale quoi ate. C'est au nom de Jésus tout ce kabasi. Au nom de Jésus nous sélectionne na bimi. Bon lion, de moi mena bimate poani. Voilà, normalement, on a dit que par rapport à l'information, rencontre à Kofi Olomide na Karid Mokonzi na habité en passant à tous les Gawana et ça la gueule n'est pas le logo. Bon, on attend normal le lot. Ngalo baboye, ba le roi de la forêt, ba jibe pia na ba tout autant ba combo, ba icône na musique. Kozanga bango lelo et ça la biso lelo moi pas si mo boy. Mais to me mara musique qui te logo la ba fertilité. Tu comprendre? Ngana finga ngaso na loba na Mike Mkeba parce que Mike Mkeba inda l'accepte éducation au finga bat na te. Et OPR mon ngo lobela rabat tout le roi de la forêt peut en loba. On sait qu'encourage ka na mabe. Ngai ne na zaboye, le roi de la forêt ko bota bana 10 na wenge na ka Odile manzaka mo sinzambete. Mais mutamta na ndenge na ye. O comprendre? Ngaso mon nga na ye na telem na gangeli mutu mo bonde ndelo na loba. Ah na loba awa parce que ngani na zaboye na ebite Neti bika parki on est manquinga. Na simango
kala ngana lo baka boza donc yo apena na poso ke pena na parquet wana okoma pena te na yaka bona lo ba pona banga nga batu tuna lo belaka ba ibi place na vanda référence nanga c'est que mamna lo ba ezala bien tant batala ngo ba ko faire te Odile lo ba pona bakati drapeau ezala te so siliki beta président zakuna par rapport à Karine Mokonzi na mon pas normal ba pas que mamna lo beza bien te Odile lo bito tiko sa no banzela parce que ti to sa banzela Congolais mso Akufa tiki nzela mais so mela kata bière akufina bière na libumu yebe mwanda mamboka ekoti na ete so comme te Odile lobi Congolais mo tanga sali 10 ans futi minervane pendant 10 ans tout ça on a vraiment compris mais c'est par rapport à la rencontre ya grand pote quadra la rencontre ya Kofina Karine yo linga na loba nini non par moi li lobaka kate par rapport ndenge li solezo beta mais est-ce que ça qui mabe ça qui malamu yo so ke on ndenge ni yo pena bon na habité biso toyebake bon ngana tana no mana yebike fia na dada ye oh obomi le grand pote quadra nenga mabete ngana yebi da fia na kufi poto tali biso njon sur internet akufa kala mingi te so akufi balela ete bakunda e yo tala ki monte et to qui information on a abonné on a devoir makasi to luka sika ni to tumbela e est-ce que bana changu bandima to tumba est-ce que bana lemba bandima ba tumba e donc ni na abonné na devoir makasi ngamot na okoko ngoto voilà maître trésor mogisho ça dit au sentir venons dire manza comment si nzambe ya za rapena boy asolola rabo akenda rabina ba chroniqueuse ba sœur na biso to sala ra cop moko ya internet on dirait qu'on a bango kenda bien na ba tout donc pour y bana na problème te fifi si wa stone RTGA déjà bambo te belé Tony Koko mon ami je te salé à passer donc ça rato là voilà OK si go kana Tony Koko na fifi si wa mais est-ce que bali kolo ya kilelo ya TV au moins na pe bambo c'est que na problème na ba ngape na ko tuno pe mutu moko soki yeke na ngope mabete problème te tuno gloria ola est-ce que to go comme na biso sous émission oti ça dit tant to komika apa na net sengi mamo sous émission ko ba kiacha marche de santé ngana ko sola mam na bango te voilà comprenez si Odile manzaka moi si nzambe on n'est pas la même calibre ba mo ba yebi ke au moins si nzambe na pesa lourd fort ngala takilelo so beti na Google mona mundela Google la sandi Gucci comment parce que bango balata ba kiacha marche de santé ngana bango to ko sola bongo te mais na temps normal pour na vie na biso ngana o monelo na ko loba te ayeba nini on sala lelo biso to bana loba ke sindia boma musique parce que so tali pe bien bana sindia kota na quartier la te futilité musique kota quartier la te futilité ba beta abracadabra carton ti ezab vient la musique en doit mais ni comme série parce que ouais en son peu série moi to moni pena ke ouais a comme net moi down na bien nous sommes vraiment arrivés à la fin avec Odile Manzaka je sais pas sur Rosa va remerciement to que ne pena moi rapide quoi donc voilà donc bateau ba hotel attend soit vraiment na kata kota sindi na lingana lo baboy so tali ba musique obiso to ebele ba vient na biso croix d'accord ezaki ndeti ba musique ndeti ba mabola et comment beta ndelelo na place ya musique lelo beta or yango eza ba nzembo kala to ebe fait na biso na musique lo kwa ba yupi eta beti lelo lo belongwete ya beta kande rumba vous comprenez ce que la musique est en confinée et tout le monde a vu comme la langa matelanga et bon manger vous comprenez ce que ma cambie fait à Luka bongi ça ngwane prenez vraiment les appels bongo bani ça dit on était vraiment avec Odile Manzaka moi si Nzambe un grand merci na Batu balanda rabiso un grand merci na Jibe Kumalut les grands pétroliers de Dallas dit de Badila Mokonzi London trésor tunga ma descente mojalisi en tout cas retrouvez-nous prochainement ça dit ezaki pena na répétition ya wenye musique à maison mère en apocalypse par rapport à image par rapport à ba jeune bango bani ça dit ba komi ko ça le système il y a répétition communale c'est-à-dire les loba yaki vraiment la chang na machine précisément dans Apocalypse 22 pour nous répéter par rapport quand nous sommes vraiment arrivés à la fin je sais que Batu balanda biso Batu balanda biso un grand merci na biso l'œil derrière la caméra un grand merci aussi na Darcel Easy le grand monteur c'est-à-dire Montero asala makambo kitoko et kende bien Ray Luindula descente moi je suis Christian Moukoko aux États-Unis d'Amérique ainsi que Junior Barcelone, ça dit Junior Barcelone. Merci, bye bye, prochainement. Sur le site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonzi il y a 001. Blague de télé, là sur le biso marambiade. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman on a ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen. Chiki